Mbote papa. Mbote maman. Oui papa, comment se présenter les téléspectateurs na biso baebao. Bon, Naza président et maman un jour dans les cas sur RTVS chaque samedi na dimanche. Oui papa, to monyo na bembe awa oye na matanga ya ndeko na biso Chiko Pululu. Relation ni bozala na ngo bino mbale na Chiko Pululu. Bon, koya matanga Chiko Pululu ngana etende batu nyonso bazoya. Donc na ye matanga ya Pululu tanke nanu ngazana nu masa nanu ali mwana kitambo ngana mwana kingabwa dans longwara kitambo azoya kotala ngana kingabwa tanke ba artiste. Donc na ye matanga na ye lorola masa pe mibale na ye matanga na lorola artiste oya kufi. Parce que kotala ba interview koyoke belé batu ba Chiko na ba exemple na ba témoignage musu batu ba pesa net ba biso et ça langa passe. Parce que comment na Chiko ti lelo même tenue azo jouer na ngo mona ke na télévision wana ezamo bo bande ko mona ye na ngo na télévision. Oui, o ba bande ko mona ye na télévision. Oui, merci maman. O ba bande ko mona Chiko na ngo na télévision. Ezara na invité ka ye mukolo mo ben église na no sambela na Michol. Aya ba leader ngana na tenité. C'est Chiko zwa bilambo comme ça ngo tenina. Nda banda ko jouer lelo. Wana no ku ba ba yebi teke aza Pululu. Tala ka calculer 2002 même yo yeba teke Pululu aza. Pululu ba to yeba 2006 ba 2007 ba yo reconnaître Pululu. Mais déjà 2002 azaki déjà Pululu. Donc ça vraiment vrai passe. Donc ba o boyebi Pululu te bolo baraka na olela. Mais o yebi Pululu loba ndenge Pululu azalaki. Parce que ça mususu obeta lisolo ka pa ndeko mona Pululu na télévision pa no mona ka Pululu artiste. Bon pona yo siko azalaki ndeni parce que lobi munyosa loba ndenge azalaki pona yo azalaki ndeni. Parce que moni Pululu azaki bien na batu nyonso. Pululu ayaki ko sauver même biso ba artiste o ngai salaka ngai bien. Siko se mutakufi na kaka te pourquoi boloba toujours kaka ba côté kaka ya mamalamu. Non to yo raté mutakufi balobi mabe na ye. Donc yo ndo ozana kaka na ba souvenir ya malamu pona Pululu ata ya mabe moko ezate. Te mama omoni batu balobaka malamu pona ni po babanga air mo boy soki mutakufi po tom saya obeta embata. Mais net ba biso boy nga pa ndena biso ke ko mama un jour babenga nga mwando ki baloka. Nga so mutazaki mabe na lobaki azaki mabe. Zoko so mutazaki malamu na lobaki azaki malamu. Moi ta muke na vanda ina Pululu malamu na ye o na moni. Na tika lo mona mabete. Tonga a senti que comme on est comme okene na banzonzi ayi ko pesa moi ke ba producteur ba bénéficier biso to bénéficier. Il faut ba producteur ba ko mo pesa 10,000 balles. Moi même na ba o ba sel ba organisation na ba o ba lela. Ba ta liboso ba telemela ka Pululu na mibeko wana. Ah bon, donc bateau basali c'est que le bateau baza na comité d'organisation c'est ka Pululu baza bateau ba telemela ka idée à Pululu. Ba telemela ka yango tout le monde. Mutanda benga même Pululu azaki te. Pululu ti aya kokoma DJ zai makanisi. Donc ba artiste et comédien ba boa kisaki Pululu to lo ba bongo. Vérité ba boa kisaki. Même atanga on olo bana mikonga atikala benga Pululu te. Donc c'est que yo moko pe oboa kisaki. Na tikala ko benga ete mère. Na lo ba vérité na tikala ko benga Pululu te. Donc moni muta olo bana micro mais ye moko lia lo bana mabe na ndenga na olo banga tikala benga Pululu te. So te ba biloko na nganyo se le na télévision na tia kufi na tikala benga Pululu te. Pona nini mwana maya bimiseka idée ke ba producteur ba bénéficier. Biso pe ba to sa biloko ngo il faut to bénéficier. Te ça ba pesa ta 10,000. Mais ba vie moko bo ekira ba vie ba bimi ba komo so la ba 5,000 ba 4 balles. Et comme producteur na o ba benga na bango ba fini Pululu bouton. Kobana depuis 2010 lelo mona Pululu a existé même na ba télévision même na banzonzing. Donc et ça la même passe Pululu ti atiki pena moi monde art asundola moi muki akoti na musique. Lelo musique a Pululu les obeta. Ezaki soué na été. Mais otala ba ninga na ba comédien ba boa kisake. Mais so tamol moi na moko moko Pululu a comme ko senga ba pardon dans les vides. Ayaka pas ma mère alimbisa nga so na sala ko mabe. Donc c'est un peu ça et ça la passe de Watiki biso. Bon, comme on a Jérémy Gazadi, donc et ça moi pas si mingi. Première histoire na tous allés na Brazzaville. Yo artiste et comédien. Non, on a un rappeur, na betimo ma disque belé. OK. Première histoire na na Brazzaville. Tout ça moi et le romoro boita que na zanga za mona kaluka.
etaki ya mi mwana kitambo ayi na bula kanga na biso na click na biso la bad boss toki na projet ya kobeta disque moko na ye nde mwana maya yaki apesinga baide ya position ndenge ninga bite masa eza nango ide nga aza bavie bana bamikili rola ve nanga honorable maître Samuel Tan na mokonzi akaluka esengaki ke topesa na baide ya eza temps fona kutanisa wana vie eza nango lipa na nguba te eza muta makambo esengaki ke toprepare loko apesinga ide na yebiseke yaya nga na obenga yo naswana bamasa mpe la bad boss basisco ipuba tosola nde ba LG ba Elgo bana Luanda bamasa nga bodrey azali na Luanda soli na bango tout toyaki awa donc toyaki na projet akitaka luka aya tosala idée pe obeta click ya la bad boss. Bon ça va papa, bref siko souvenir nini ya malamu oyo garder na pulu malamu mingi na tikali nango azamasa moko depuis Brazzaville tozali na ya nosola bien na batu azoya kaluka to staffer soka za nanga liaka na batu pesinga nga pasi mingi mais ba artiste comédien boza na souci ya bano pulu la tiki ezateka leo to sangani to sepeli te mninga to kaboli mawa mais to yeba ke mninga tiki bana yeba ke mwana wana kenda classe esenga moins 500 francs ya futa transport toza na volonté ya soutenir bana wana oza na moins 1000 francs roleka na parler moins 500 francs ya soutenir bana camarade atiki poso to boaki bango muta kobokola bango azate toza na souci ba art massa tiki ba histoire atiki taki artiste comédien po etikali na Congo epesinga nga pasi mingi na mwana sali art moko boye eza mwana sali art mais eza ye pululu te donc etikali biso choc ebele itaki mwana mai mais nyonso ezaka eza nzela biso nyonso na pete. Ok, merci beaucoup, merci. Pichu Mansia to continuer to kende kosolola na bandeko na biso oyo bazalaki na groupe ya Fiston Sai bandeko na biso bazalaki bajuaka ensemble na Chico Pululu bazalaki bongo na groupe ya Fiston Sai to kende sika bazali comme ça to meka kosolola na bango. Bovandaki na ye penza bozalaki ne groupe moko boliaki bomelaki na ye bosekaki na ye donc motion nini boza nango na disparition ya Chico Pululu. Merci ya ko mona ndenge Pululu aza boye komona ebele potanga na ki groupe sa isika ozwi Orlingo mo afandi mopanzi na nga ozwi Pululu Ginola Papo Seyan ba Robert bango mutu bayamba nga vraiment na groupe ça c'est-à-dire kotala lelo ndenge azate na kati ya groupe sai ndenge tozali c'est-à-dire monument o biso moto bimisa ki façon na biso oye moko boss na biso to président na biso sai azalaki nango toyebite so tokozwa ce soir tala kaka tango alongo akei mais komaki soki totourne elo moko esengi oyo eza ya kizengi tozwa na biso mutu mosusu te il faut tozwa kaka Pululu nde fo aya. Ok, merci beaucoup. Tosolo la pe mukena ndeko na biso orli parce que tozomona déjà il faut mata mbote ndeko na ngao. Ouais, mbote maman na ngao mbote. Papa na ngao orli na moni boza na émotion makasi vraiment kozanga Pululu disparition ana bozo sentir en ndenge nini. Bon les bandeli vraiment tout le monde dans le rôle à moi lisano siko peno moni bena ke bani bena ko mata mo bena ke masa to zalaki a outi mort to vanje to bimi to jongi bana na la position moko ti siko donc tout donc supporter vraiment ça bena pas si douleur. Ouais, douleur vraiment ça la makasi kozanga moto bozalaki na vraiment de temps en temps ba souvenir nini oyo zo garder nango pona ndeko na yo oyo atiki biso. Comme souvenir, ouais. Bon souvenir ça parce que tu passes un bon moment et puis tu as à venir mon co. En tout cas, tout ça qui bien, si quoi ça qui bien dans bateau, à qui n'a pas trop rankinete, il n'a pas de problème il dans bateau parce que ça qui on a attention pour vendre 10 fois c'est qui moi place n'a pas ma charisme n'a quoi. Mais ba charisme n'a wana bato msu ba romo loba kaza ki orgueilleux ba romo loba ba ko ki loba. Bon mukile na ka bongo mutu azo ko comprendre mutu tende abenga mutu peut-être que bongo nzamba sala mutu na ndenge na bato so ba ko za ndenge moti. Bon, question souka na posé comment on a artiste et comédien nyonso oyo ba yia parce que toki ke ba artiste et comédien ba négliger ki Pululu ba banda sous occupé Pululu te ko benga ete na ba groupe na bango ba ya ko jouer. Parce que comment na bango nyonso nde ba yebele bona obsèque à Pululu bozolo bani.
bon omoni mama na nga baloba likambo oyebi likambo oyo oyebi te okoki koloba te so balobi ke banéglige pululu bongo oyo azwaki ye nani so comprendre apululu aza artiste soki œuvre ezali batiaka mutu na scène selon rôle oyo azojouer eza te ka ndenge ozabe bana bezo batiaka rôle mutu moko boya liboma so non barôle bapesaka yango selon mutu ndenge azali mpo aincarne yango bien peut-être ta mosusu na batango baopesa te peut-être ta mosusu esengaki bamakambo wana te na ndenge nga na comprendre. Ok, merci wana toyoki bongo Orly alobi vérité alobi oyo ye à comprendre. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Ok papa nango pe ko se présenter parce que bande ko na biso bazana bazota la biso ebele bana poto bazana posa bayeba komo. Merci pour la parole. Comme on a Francis Mouké, ancien comédien du groupe théâtre Saï Saï. Toye ko rendre au dernier hommage na wazaki chief nangai wala wazalaki papa na scène à part président Saï yene mtazaki papa pour na biso mtana otangisa biso kino bakotaka na scène boye ba jouer ka boye ba sala ka boye ba tchaka expression boye pour na théâtre et comme elengi pour na sala bien faut za la boye il y a vraiment toye ko rendre le dernier hommage na ye lelo étant que notre chief ancien chief na biso ça zali limoni vona na kimia. Ok, merci beaucoup. Mon limonae et puis manakimia mbote top mbote mbote maman. Ah papa. Tout le monde a émotion makasi. Bon, en fait nga émotion na ba jour aboyeza ngate. Mikola boso moni mutu ana esengo. Aye golela te. Mikola boyeza mikolo yako et surtout ye ndo moni ba massa bazara na génération na biso oyo. Mutu ando pesa biso scène. Ye wana. Donc ayi penza coach pour na biso. Donc nga kuduna eza kudu ba voisin. Nga awa ye na ngambu. Donc bino bana kitambo quoi. Ye na ngezaki donc ayi kudu te na obenge pululu. Ye donc ya obenga nga oh benda botenga na obenge ah ya shiko. Donc ye penza na ebite. Sauf que nzambe nda pesaka, nzambe nda zwaka. Ok, merci beaucoup. Wana bongo pilamu benda botenda uti koloba. Toleka bongo na oyo artiste na biso. Oh moi c'est Pembe tina kati bino mo boyebi. Oh vraiment quoi Sarah penza Jésus ko aparola rai parfait. Ok ko se présenter bana poto ba mona. Ngayo moko ya bino généreuse appelle la police. La fille qui présente toujours la couleur mikolo ba benga na idoja moi ça Pembe tina kati. Tina nzela. Ah bon? Oui. Bon maman ngai toza awa na ba obsèque ndeko na biso pululu tobi ke bino boza bato bozala ene groupe moko donc bo passer d'ailleurs vraiment ba temps ebele na ya malamu na ya mabe donc ba souvenir nini yozo garder a Chico pululu oyebisa ba téléspectateurs na biso ba pour nga vraiment moi ça permet na za ba souvenir monstre d'art ebele ndaku na nga liboso na futi ya mtapianga garantie ces monstres au producteur onanité. Donc aza wanga penja mwana tata moko ya papa mafinga na mama Vero to uta pe na libota moko nena na kebisa ba oba imba luka polémique entre président Saï na Pululu bando solo te luvunu na bina na Kikongo pour bo comprendre bo luka polémique te pour ça na président mo ta dépasser le quoi président na biso hein bo sepe na bosuya mwana moninga po lobby yo penza mba pambola yo o a dépasser le quoi ya zate paso biso za na on groupe Saï et na mutu moko ta na pasi wana papa nyonso mwana nyonso za na comportement na kati ndako pesa mwana soki akoli eza normal faut bimo luka mwa studio nawo ndenge biso pe to bouger mais na minute o papa zongi biso nyonso ko bo mona na ba film tozo sala ya sika donc bana zeli azongi sabino ka atang pululu akufi to kuta na to sala ba réunion mais ko sala siko liboke bonde to sangani ya lelo penza eleki makasi parce que batu musu to mona na kala émotion na pasi na esengwe sangani. Ok, merci beaucoup. Nasepeli koyoko mama nangai. Pichu Mansia, tozo continuer toujours na artiste ya groupe ya ndeko na biso Fiston Saï Saï, baza vraiment na émotion makasi tela ka bango ndem to ba passa ki vraiment batant ebele na ndeko na biso Chico pululu o auti kotika biso. En tout cas, tozo solo na bango to yoka émotion nini baza nango vraiment ndeko soko koki ko se présenter. Na se présenter na kombo ya Hervé Kashiki, naza acteur ya groupe Saï Saï. Vraiment biso toza génération ya suka oyo to kotaki na groupe Saï Saï ko mona bandeko pululu déjà ba le capé mais biso en tant que pululu ala chef na kata groupe Saï Saï akenda ipe to bandepe ko mona na ye
na balibanda pe banzonze babilo musu pe toando kutana ava kuta kufa tozalaka na ye na Ginola na chef Ginola na Pululu na Fikine tukutana pe topesana mboto tosekipe mais il y a Mawakaka appelé à Okota donc un certain mercredi si je ne me trompe pas Ndegonabiso à Tikakibiso les 24 si je ne me trompe pas à Tikakibiso mais en tant que biso bana groupe ça inde on a toyé kolela mawana Ndegonabiso vraiment. OK Pichu Monsia to kusana mwa muke awa tozo continuer toujours ko solola na bande konabiso kaka il y a groupe il y a Fiston Saïsaï président Fiston Saïsaï de konabiso ko se présenter. Oui ngai kombo na ngai Claude zama ko ya groupe Sai na ya test nzela moko na Chiko Pulu alali mingi ngai tang test ça na Pulu sali test ça ya zui apesi komba Pulu deuxième dans ça test en ciment baninga tu ba ebi ezanga ça apesa nga kombo ya Dida première pièce pour la jouer dans groupe Sai to jouer ngana etaki barrière principal ngaleka Pulu Adida. So comment on a que Pulu longo ozala lisute orozala ne sous sur sente hein émotion ni nozana. Bon émotion za makasi po ye pena da kinyo sopuna nga pata frère na église na ebité na ba susu Chiko ya boyo wapi ndeka nzamba sala ka batumi balete belaka passe na motema passe na nga peza siko na biso ba tete tikali na ba président na biso te ba kota la famille ya Pulu passe ezaka nde ngwana po ezaka mo ya kei famille na ye bana na ye bobwaki bango aza moko ya biso neto sangani boye bilo Chiko mta sangani biso akei to ndomone suste to ndomone à travers ba image na ye na bana na ye yango oyo ngai pe na po mawe za pe na makasi susi na ngeza kake to ye ba président pardon vraiment boye ba ko sunga bana Pulu boye ko tika bango bongo teke bana bazala oyo mama ozi oyo mama te ole kaka tout le temps ko tala bana Pulu likambo rentrée scolaire ko salela bana Pulu bonne année ko sunga bana Pulu e ozala pe na bien makasi yango na ngana lo ba famille. OK merci beaucoup Pichu Monsia toujours continuer toujours kaka toujours continuer na ba interview quand la milité ba osala lever accord pour to kene na cimetière ya nécropole et je profite aussi pour na ko présenter ba condoléances na famille Musoba Mobimba ba oti ko kufela bongo o ezali kade na bango na kombo ya Christian Musoba corps na DG bimi le dimanche DG exposé kuna na salle na des bonhommes salle ke na en tout cas tozo lelana yo président on est de cœur avec toi vraiment président de vos Musoba et je dis un grand merci aussi à Aminata Midi depuis Belgique en tout cas grand merci na yo ba salutation na yo et ba salutation lisusu na Dodo Pongo balobi aigle na magistère aigle na magistère Salford en tout cas grand merci na yo grand merci na batu nyonso bandeko nyonso diaspora nyonso en tout cas obolingaka Queen Belinda Toko na pesi bino bambote ebele donc tozo continuer toujours kaka na ambiance ya matanga tozo continuer toujours pour ça la interview et puis kolakisa bino comment est-ce que ambiance ezoleka awa na kati ya stade Velodrome.